Bandiko haleluya. Amen. Naye kokumisa Nzambe na makambo asalilinga. Ngai oyo bozomona naza monument vivant ya souffrance. Narate liwa 17 fois kaka na 2025 oyo. Mokolo moko nalingaki nakufa likola moku ya Thomson ekangamaki nga na mongongo. Me Nzambe abateli ngai. Mokolo moko namonaki miracle ya Nzambe na misu na ngai. Na retrouvaki 10 000 francs na elamba na nga moko ya kala ya 2015. Nalingaki kutu natumba yango. Eske oyo eza miracle te? Mokolo yango mpe nazalaki mpiaka fort. Makambo ya boye mpenza, soki Nzambe te nani mosusu?